Monsieur Daniel Kabongo, Oui. je crois toi tu es très intelligent comme tu nous l'as dit, ok? Mais déjà ça sent pas. Ok. Ça sent pas. Apocop. Apocop, ça veut dire quoi? Ah. Et donne-nous deux exemples de l'apocop. De l'apocop. Apocop. Apocop. T'inquiète, je me fais comprendre. Je ne m'inquiète pas, j'ai posé la question. Apocop, c'est-à-dire, tu étais à la maison, tu faisais rien. On t'a appelé d'aller faire un job. C'est ça, on appelle ça apocop. Mais on ne blague pas. Donc tu prends et tu... Apocop. 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 Apocop, c'est ce que je souhaite de le dire. C'est quelque chose qui s'est fait après. Donc, après, c'est... Qu'il y avait un peu, je serais un peu... Non, réponds. Tu en fais des tours. Reste là. Ok, C'est bon. reste là. Merci, madame. Apocop, c'est-à-dire après, c'est après. Tu es à la maison. Donc, après le cop, c'est ça, on appelle ça. Après cop, voilà. Cop, c'est ce que tu n'avais pas dans la tête. On ne parle pas de l'après. Maintenant, ton côté, non. On a aussi commentaire à Keza qui bien. C'est pas mon belle vie. Oui, n'importe staff nyonso. Tant on a bandi, président que je me vois en lui. Oh. Na senti vraiment que ma belle-vie a le dit que c'est la première fois qu'on a découvert. Aux hommes, c'est la première fois qu'on a découvert. Nani président de Kouta, tu es trop fort, félicitations. C'est ça le mot au Bapé-Senga. Et tant on peut n'assister na bimi, na zonga qui ne sengo. Bino de beau comme la ma belle vie. Ce qu'on benganga, nazo comme na ko flatté, comme na ko flatté, mais na il y aura toujours un bon travail. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, bongam kopé na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Toza na ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, soza na ngo traite lèvres na yo ekoma rose, toza na ba savon, toza na ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Merci. Meilleurs vœux, bonne année à tous. Messieurs le journaliste, le vôtre, Barizi Bazar. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission 5 sur 5. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence. Merci pour cette opportunité. Merci pour marque de confiance que vous ne cessez jamais de manifester à notre égard. Merci à Dieu qui est derrière la caméra, la pose de vue. Pourquoi pas remercier aussi Yannick Oshamba Goston Bossamboka Nasoto, déjà bon séjour na Kinshasa, Namboka ya Fachi Beton. Et merci infiniment à Malik Arafat Malik Shekina Vumbi, qui te copie taille, qui te copie dollar. Julio Monamputu et Geto Kamazi depuis Montréal. Obésité financière, Jonathan Gana, je te salue. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de lui recevoir sur ce beau plateau. Vous savez, cette émission caractère socio-culturel, vérité plus, je cette habitude, il y a aussi Makambu, selon ma demande Nabino. Aujourd'hui, je suis avec papa Daniel Kabongo, frère Daniel Kabongo, un artiste comédien, gros talent, dont nous allons essayer de parler de lui, de sa carrière. Qu'est-ce qu'il est? Il est qui abala bota azanengeni donc retour na nyonso car biso a la vérité plus maf soza d'accord nanga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bassa. Daniel Yakala. Ouais, Yakala. Vraiment, bonne santé, bonne maman. Non, Dieu fait grâce. Ok. Grâce et grâce. Donc, on est à hymne national Mangaï. Amen. Donc, grâce sur grâce. Amen. Frère Daniel, les autres, il y a mieux en tant qu'artiste comédien, car tu l'es aussi. Déjà parmi ma profession, hormis ma caméra, Moussou, Bété la mission du soleil, à Moussa, en théâtre. Au banda le lingue boni et zaka nengeni rencontrer les bisous en on comme allo peut-être frère Daniel Obayebi. Bon, je pense que pour ne respect ba fan na kolonga na okepi tout le monde en a bien et logi mbonzo na mbonzo. Voilà. Musalo yo ce qui na cause na une bonne mémoire na bandiango na 2010.
Ok. Ok. Wana déjà temps na bandi musalo ya art na 2010 na ba groupe kaka ya basima ba groupe amike mike. Et kokoma na ba 2011 comme ça na ya même na Sobala Tukine. Na ya kana Sobala Tukine wana mutasaki présidente ezaki mama Mireille. Mireille ça. Voilà. Voilà, yenda zaki nano azaki président na tawana wana na kuteba. Siatula. Wana sirana na kuti ba artiste la quoi ba bogos. Ba onde bazaki kuna ba Koko Bilali. Voilà, ba na kutaki bangwana. Mais na soki vont tenter pourtant na yaki ba répéter na nganda idolo en face ya Mariano. Et soki vraiment tenter talaka na utambinza. Koya ba répétition kuna distance wana et soit qui tentait de na kiko tikana no art na vandi et qui ko permettre les sous na vandi tamuke na ko kene na groupe membre chrétien groupe chrétien pardon na kena groupe wana c'est là où que na ki suko kolisa musala groupe ngo za komote bon ezaki groupe mo n'habite mais en soit ezaki na idée bon ça va filmer te comme en Angola parce qu'on a comprendre nous vraiment strict na ngo bien te to les cap même na ba tournage parce que nazaki vraiment na idée te que au tout na ba question na ngana ko na ba photo pour les surprise donc idée ezaki te na kokai ko na mutuna voilà après un moment mais qui vraiment ko tika art na tika qui vraiment na vandi donc comme en 2004 na komona ce que les visionnaires c'était pas moi c'est ma petite sœur nanga ne bandola nango 2014 pardon 2014 na komona les visionnaires na TV ma petite sœur groupe membre les gars na TV les visionnaires je me souviens na vandi pona zaki muta na vandi na concentré groupe na concentré groupe na mona groupe ango ekendeka na balignement na ngai nde ko pesanga courage na ko intégrer groupe donc nazana les visionnaires depuis 2014. OK, les visionnaires ya Fanny Massoudi voilà. Na PC Bambote depuis Istanbul. Mon séjour kuna Roya qui en 2014 accueil ezaki comment? Na temps on a les visionnaires azaki na bactère. Bactrice bazalaki mais ba mikolo lokola biso vraiment na groupe bazaki te wana yo yebi yo bozala ki se na kuto na l'évisionnaire voilà babo sanaka parcours te yebi na betela bango à chaque fois betela bango à chaque fois oui na kuti bino na l'évisionnaire akezaki bien wana se wana muta ya menge za Kevin voilà yenda zaki na côté discipline fait la paix maman paix à son âme paix à son âme mes condoléances vanzamba assister bozala bien fort donc c'est-à-dire akenanga na l'évisionnaire ezaki koleka kei. OK. Bato benga kinga bien présentation nanga pe liboso leader c'est-à-dire ACP la kinanga. Et tarda ki pété. Donc semaine on aye, semaine elandi na koti pe na film mbala moko na ce rôle. Ouais, ina ba moto na hote bo. Te eza ba moto te. Film ane bando senga pe serviteur de intervenir. OK. Siko tant on aye ba senti déjà qu'à partir avoir pas besoin d'avoir ça la cassé depuis. Tant déjà ça. C'est ça. OK. Voilà. Tant on aye pe ba moni rôle to bande ko luka to mutu to bande ko luka na casting na biso yeyo nde ba pesinga rôle wana tellement na sala ki yango pe bien et permettre wana na coup de film moko ennemi caché voilà c'est ennemi caché ton film ane sili ndali ba ko changa sko principal ya pasteur na film to bengi Attila. OK. Oh, Joaka. La Joaka pasteur, Esther, maman pasteur. OK, je vois, je me rappelle. Voilà. Donc, mon histoire. Et 2014, l'autre, on a 2021, donc 7 ans déjà. Presque 2022, oui. Donc, 8 ans déjà. 8 ans déjà. Ah, félicitations. Merci. Est-ce que c'était facile, les loyaux? Bah, garçon belé va l'ingarater peut-être qu'au côté d'un groupe que moi c'est dirigé mais yo côté la famille Massoudi peut-être hasard peut-être t'es mazar jeune et yo pour toi bi âge papa Daniel mais peut-être beaucoup à la soit hasard kulutu to yo pe kulutu mais côté la ya on ngaza leader abana ko tchaba ordre ninga lingi c'est someta ki na yango on dima ki yango que moi si mon ka diriger au mobile eloko sala ka bato mingi makamwana eza orgueil. OK. Baza, moi si à cause de la chefté na yo, mais ce qu'on a respecté kaka ba principe, aucun jour vous avez un problème na yo. Je peux donner un exemple. Voilà. Moutalobi na kata groupe neke nga na répétition eza 8h30. Ce que oza mukolo pour na respect na yo, yaka avant 8h30 ou 8h30.
ceux qui respectent écoute wana ceux qui respectent erwana yebsanga kolo groupe azaka liboma olobana yo rien et loko mususu esalaka batu ba umela na ba groupe théâtre te eza intention ozomona mutu ekosala théâtre aza déjà na intention na ye aza déjà na makanisi ne siko makanisi na ye wana ezobala na te na art. Je peux donner encore un exemple typique. Voilà. Un parent responsable sera ke musala ata chef na aza leki par rapport na ye ata lobeli kama mabendengene lokola aza responsable ke na ndaku bana ba ozela kwanga il va toujours se soumettre. Même toi aza responsabilité akobeba na ye akei ne po yebi ke na sima na ye donc toi c'est le logo azate donc ngata on est dans les visionnaires quel que soit o ezalaki Fani Masudi pour le lo Fani to bete za Fani oyo aza oyo azalaki te na tawana parce que le lopé aza Fani mususu ya tana pe aza mususu pour na tawana pe to zaki na ye mais le lo nzambe pas fongole na ba dimension mususu mais tant to beta na tawana que il faut zalaka ya nzambe. Parce que même il y a peu d'expérience et bela je peux faire que tozo colère yo yebi groupe nanga baza une fois mon cher yoka une fois ngai il faut qu'il na sala ce que loko mom na yakate ba singa na zui suspension na bengi FM ata 10 fois yambangate eko kutanga na siège obenganga na boya mo ekosani na siège na ngamo na futa siège na bengani okende baza skote logo wana te pona kosala ke logo ne se belle faut avoir l'amour. OK. So l'amour exact au sale logo wana te. Je me suis fait mayabo na siège à lobby yebaka ndeto bando répéter na ba kilote bon to des victoires papa des victoires ti na zone oyebi na zonga ngo na couper na eu courage à s'échanger. C'est-à-dire à beta kibiso tout. Donc d'ailleurs il y a zaki so azoloba oyebi suka nga suka ni o église te eza groupe nanga ce que to ba o église te yo za ko chrétien place wana oyebi déjà ça soyez là nan ya yo Baza c'était terrible. Mais lelo. Mais au fanda kaka. Oh nazo vanda. Nazo aux rappeler temps pour se décider na oya na rasuté na longwe. Bon, et comme qui on a commencé la préparation au mariage. OK. Na théâtre, na mariage et bande ko pesa souhaiter. Parce que théâtre ça là mingi beaucoup plus temps. Mariage ça qui beaucoup plus mbongo. Donc na théâtre yo ebito banda rep 9h ti 15h. Si ko 9h ti 15h wana. Na ba époque wana ezata lelo te lelo ba benga Daniel yakata na mwanzo nzingo kei ozimolo kwa mko finozo mais na temps wana ezaki yo je aussi ah to bondela bobondele bo panze pokei au kalisia frère chrétien moi baza bon so ko sa émission na suka pesa coupage te na so za kanza papa mba bino te pesa uti baza te oyebi na koso na ebiso ce qui est vrai la patience paye. Exact. Vous comprenez? De place ya ko sage na mon non, je dois maintenant privilégier les mariages, na si c'est ma mariage et après tala yo monde gonanga. Peut-être batu musulu ba bala eza vandi bo mutu mwaza libanda zo 2000 zo nini boy. Mais biso to bundi yo moko. Attaque ba boti bazana bango. Père Azwaki, moi, famille, mais ça yo, sur 100%, il y a moins 80%. Eh, papa, Tobundi, ko? Tobundi, Tobundi, moi, si nané nanda pona balaye 7 ans, qui proposante, qui chérie, qui fiancée, tito comme la procédure à l'ibal. N'est-ce pas 7 ans? Si on a théâtre, et comment est-ce que c'est battu? C'était ma Bible lobby. On a que sanganate avant. Yo éviter yo ça mo sali nzambe to ko solo la. To yeli li solo te to ko ta nyonso kaka po beti po solo maman na pesi mbote ya. Madame Gloria voito. Ah maman Gloria bisous à toi mon papa Daniel voilà. Au respecta qui yango. Baza. Na biso vérité hein. Toza parmi ba oyo. OK. Nzambe pa bete la biso tolo. Amen. Il faut na gambela ba sala ba ba test ya sida. Ngana leki ba sanga test. Na ba ki mwasi wana te. Nga sanga test. Ba sisi bo ba pesa nga rési ba sanga test ba sisi ba penga ba pe resa ba si ah so te biso za oza te. Na bi ah
et ça impossible. Moi ça impossible nabisie en dehors il y a onaza nabi que et ça impossible. Na sima na onzo ba FM bandolek. No ka bisinga ta présidente non oza frère solo donc fiwana ayebi nga ke na saka tête na rola ba pasteur so azo tenter nga moi quand do tenter nga wana question na trappe wana ça question na trappe frère on va édifier pe chrétien mo azo préparer pe libala ebi ke to sangana te so gino to balani te to lo bana mso ma olinga te tala c'est frère Daniel okenda kenda na yebisio te baza ezo lo bana te na yebisio domaine au soto bitoko tango eza mystère na yebisao te eza mystère nga mobali na koza na intention mususu mais yango na intention ya mwasi te mibali lelo oyo esalaki na procédure ya libala babima na basi na bango parce que batraita bango impuissant. Voilà. Tu vois, mobali azali na intention ke abotela mwana bato ti akosala nini akote na libala mais ye mwana wana effet ke azomona ke yo s'intéressé na ete na makambo etali relation ya rapport sexuel automatiquement traité nani impuissant. Siko yango moni mibali musu procédure wana bakoma nango na suka te omona bu bakoyi wana un. Deuxième hypothèse o ba soulevaka kobala mwasi avant le mariage risque à koya pas obotate et senga ta oyeba ye obali na zemi ozomona au moins ba procédure donc procédure ça là que batu ba sumuka na nzela libala yango yo moko témoin vivant osumuka ki te nga ko tshanga na biloko wana te te na sumuka te ozomona sur place nga sumuka te na bali pe mwasi na zemi te olenda ki oh na lenda te pona mbele ko te ko ya moko za te mo pe ba impuissant ba ba nakati le mo pe ba ba nakati so mo mobali ale mo makam jololo ko la mwasi boy ezaka pe mabe ezaka pe mabe ce que pas buta za puissant fa zandeni te mobali faut ba santa ke te o aza mobali au moins so baza so za ndeko na mwasi ayebi ke te na grand frère na nga a mobile ayebi ke tanda ota manza bo babimi au défendre mais so ayebi ke grand frère za mo babimi bo te botika kaka pardon te to pesa mnoka ke loko pas ayebi ke so grand frère ameki ba ko beta ye donc mibali o baza ba bravu o baza mibali c'est-à-dire déjà de vie comme ça o ba ke te voilà. Voilà, donc je vous signale que nous avons reçu pour vous frère Daniel qui n'est qu'un artiste comédien au Bolingaka. Mais est-ce que dans le monde il y a un zonzing ou il y a un rôle le bon? Bon, moi dans zonzing na koloba presque pistonio sonazuito ba ouverture sonazui et zoami kananzela les visionnaires. OK. Et zoami kananzela les visionnaires. Film ya liboso na yo ba nzonzi kana kata le visionnaire. OK. Deuxième film na kesela nzonzi na sala ngwe pa Mimi Kabeya. Yem talboso ya mibale na sali nzonzi. Troisième film nzonzi na kesala na site ya PDM. Wana mutazaki comme réalisateur Trésor de Bandal. OK. Nde na traverse na film msuna Roger Kalala. OK. Na ndenge pe lelo to comme moi ba côté mususu ba groupe mususu lelo peut-être éviter sa TV ezate mais quand même to jouer na bango donc on a joué piston nzonzi place wana voilà mais zaki facile na banzonzi ngao parce que lelo ezaka so mutu la tio jouer na ki ya ibana makasi ko le kayo a peut-être ko dénigrer al ba kioza nani et tout baza to marcher les mots to za la clair dans la vie mutunyo so za supérieur na yo so za mbala liboso kuta na ye influence kaka voilà influence sur tous les plans et dans tous les domaines. Attends Michael Jackson soit zaki na bon moi ou era kakuta na ye premier jour c'est ça naturel tout le monde a ceux qui ba longo ba jouer na biso ba ke beta na ba Messi to ba Cristiano au moins même si jouer ba na côté na terrain à la Cristiano vous voyez Cristiano le vono beta ba na ye donc complexe ezangate mais est-ce que le problème est le ko les a cop na yo cop ne go sani e go finaga complexe wana au jouer mais entre temps na kati na oyoka bien lelo pe na jouer na mutu songolo lelo pe na jouer na mutu songolo parce que na jouer presque na ba Grimbelé voilà na jouer na ba Grimbelé na jouer na
Vieux Modero, na joué na Mama Dinana, na Zara Pasteur na ye, na joué Mimika Bongo, na joué na Mimika Bien, na joué na Bajino Bissau depuis les visionnaires. C'est quoi et l'autre personne frustre vraiment dans le dit que tu yo yebi parce que déjà dans les visionnaires leader abanda ou ben ça banzo dit que Mama Thérèse babanda déjà koya, Bajino Bissau babanda déjà koya. So il faut que d'abord to banda jouer dans na bateau donc complexe. Donc complexe et voilà, et ça peut être mais on a comme jouer na Batouana, on a le baba grand, le quoi Batista, et ça là qui vraiment est le moment y a bien. Voilà. Si déjà au y a n'angwana amorosa pasteur ou bandara qui pasteur mais le on dirait au comment y a mon bébé manga la paix au quatre la bateau et où tu n'es on s'est transformé bongo ça la maman y a sika ou comment. Bon problème est zani. Nga place nazalaka beaucoup plus batso bavandi ezara bo vanda 5500 ke boseka. OK. Donc nazaki beaucoup comique na nenga mukete. Même na quatre églises quand je prêche ezana temo bebosani boseka kaka. Donc ezana déjà comportement moko boza naturel. Ce que changement wana mingi ezaki ngana ba répétition na tikala na jour vraiment na répétera vraiment comme pasteur té. Mais na répétera na ba rôle ya ki voyou bakuluna bamangala babloko ndengwana mais mingi na le visionnaire rôle nanga vraiment eza clé et ça rôle comme un serviteur de Dieu. OK. On a de jouer. Mais une fois et là c'est qui vraiment que rôle oyo lelo oyo et panzana makasi boy ezaki trésor de bandal. Ozomona parce que déjà na carte télévisionnaire na litoi déjà na bandel ko jouer les mona jouer mutapusu na lunga nga passer na ndo jouer mutapusu mais c'était pour un temps. Omona. Voilà. Na litoi na jouer pe mutapusu na litoi na jouer pe nani oyo aventurier de quelque chose comme ça. Mais ce qu'on a cité musu na libanda pour na kendo ko jouer ezaki des trésors de bandande abenga ngakuna. Ce qu'on tellement bi que na muluba après c'est un rôle moko boy na jouer à mutu ya Lolendo. OK. Ce qu'on na Lolendo on a habité Lolendo pamba et pesa bien te. Denaki ko bakisa bloko musu bato batala film wana na PDM je ne titre ko échappé mais ce que yende to cela na ko ma robe de mariage. OK. Donc ce bato pas jouer ka. OK, voilà. Tozo na ba Renate Foku yeko tunda zaka petit na ngai na pesi mbenza mbote mbenza petite sœur voilà. Donc na maman ni azaki maman na ngai film wana je te dis ndeki ko sala ke batu ba de omoni na carte télévisionnaire problème ezani ezana lelo ndingo zana site na yo ezana mutu musoki yo chelo ko anate c'est-à-dire au talangote donc au monde message ko taga baza donc yeba site mususu et le baké l'hôtel le ko na télévisionnaire donc ezana mutu mususu ça n'est ka fan na télévisionnaire OK ndenge pe PD mais ezaka batu mususu baka fan ya PD siko po je banda ko panzana deuxième site salaki ke nazo rebondissement wana ezaki na PD. OK, voilà. Mais bah c'est pas peine Dio là na Jérémy Chabani. Ils sont aux joueurs dans yé manga là ya moi poso nyati boy Dio qui na très bien. Bon, au moni Jérémy Chabani wana na okosa yote. Baza na décor j'étais sali. Baza bato yo soto kutani. Au mona déjà net Jérémy abi yo ozandoki. OK. Yo ozandoki. C'est-à-dire Jérémy déjà andima travail na ngai ngape nandima travail na ye même petit na biso exaucé nandima ba travail na bango monde oyo toza monde oyo papa soko cheli kaka batu ki mutema mabe o matate. OK. Le mal n'est que nous les Congolais toboya gana muto ko boyate. C'est ça le mal. Voilà. Quel que soit ta ko jouer tozo jouer nini bo ndenge nini na façon so bat bakozwa mais quand na photo za na ba reconnaissance voilà c'est très important wana très important ce qui ngana Jérémy to na ba guerre d'esprit to ngana deko to na ba guerre d'esprit bat ba ko ba ngote meto bando bebisa musala ya moto a chebiso na dio po dio ne en harmonie et en cohésion il faut to zalaka yango moni que tellement to na bonne relation ce qui ba chebiso na dio c'est-à-dire bat ba sepela po to za bonne relation mais so relation za malamu te bat ba mona to je meto ka tamangala nenga solo alongwa pona za kisek bomba kasi na be kisek na nenga tête na be kisek na nenga ya solo vous comprenez donc pour rendre musala mutu ezala meilleur il faut boza toujours na bonne
relation, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup, papa Daniel. Toi qui as malem déjà rechuté. Mais le lot, tout le monde a ma école Comédie. Hein? Na biso bat bandima ité mais commentaire ezaka yo na évité ba réponse ni nango banda ko tcha de yo lukila biso no mo image yango a illustrer les biso yango et par après to zonga na no beta no lisolo y école comédien on est koma qui c'est parti play La révision. La révision. Au Tu moment as de révisé à l'examen. la maison, non, n'est-ce pas? Non, je peux réviser partout. Je peux. Dépose ça. Ça, c'est la Bible, non? Oui, je me prépare. Il y a un livre de Snell là. C'est bon. Place-toi. Ah. La Société nationale de Ça, c'est un l'électricité, ça fait livre de quoi? Snell, non? Bon, je m'attends à toutes sortes de questions. Donc, tu as révisé tout ça. Oui, ça c'est même pas l'un quart de ma bibliothèque. J'allais apporter ces noms pour des transports, c'est bon. Ça prouve réellement qu'on a affaire à une personne qui maîtrise Oui, bien. on va échanger le Ah, principe. donc on va échanger. Oui, oui. Ok. Là où vous serez limité, je vais vous aider. Merci beaucoup. Merci. Tu vas nous aider. Ok. Ça, c'est bien. On t'appelle comment? Je réponds au nom de Daniel Kabongo Bektecha. Ça c'est le nom de l'école. Chez les joueurs, je m'appelle CR7 Madeira. Tu es joueur. Tu es joueur. Bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas tenu. On a encore un problème, hein? Ça n'a pas tenu. Et ça sert à quoi? Bon, c'est une papier chaste. J'essaie un peu de noter ce qui est. Encore. Ok, comme question. Voilà. Papier chaste. Pour ne pas vous louer, c'est un papier chaste. Pas vierge. C'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Non? Il y a rien. D'accord, c'est bon, on comprend. Tu vas dévierger ce papier. Dans bon français, quand le papier est vide, on dit papier chaste. Chaste, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu Donc, on dit que c'est la des situation de la vierges. terre. Voilà. Il n'a pas connu la situation de la terre. Il n'a pas Attends, compris Tu veux me gommer des bêtises? C'est quelle situation de la terre? Mais en écrivant, c'est la situation de la terre. Ok. Là, ça commence bien, on commence déjà à échanger. Rêve des bagarres. On va évoluer. Ok. Monsieur Daniel Kabongo, Oui. je crois toi tu es très intelligent comme tu nous l'as dit, ok? Mais déjà, ça sent pas. Ça Ok. sent pas. Ça, c'est Apocope. dit. Apocope, ça veut dire quoi? Et donne-nous deux exemples de l'apocope. De l'apocope. Apocop. Apocop. T'inquiète. Je me fais comprendre. Je ne m'inquiète pas. J'ai posé la question. Apocope. C'est-à-dire, tu étais à la maison, tu faisais rien. On t'a appelé d'aller faire un job. C'est ça, on appelle ça apocope. Mais on ne blague pas. Apocop. Donc tu prends et tu. Apocop. 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 Apocope, c'est ce que je souhaite de dire. C'est quelque chose qui s'est fait après. Donc, après, c'est. Qu'il y avait un peu, je serais un peu. Non, réponds. Tu en fais des tours. Reste là. Ok, c'est bon. reste là. Merci, madame. Apocope, c'est-à-dire après, c'est après. Tu es à la maison. Donc, après les copes, c'est ça, on appelle Après ça. cope. Après copes, voilà. Copes, c'est ce que tu n'avais pas dans la tête. On ne parle pas de l'après. Voilà, de retour sur ce plateau, école comédie. Pourquoi qu'on en est? Bon, yango lo na ebisio, eza problème, il y a pas bonne relation. Voilà. Na mona nzonzing, na batutu basaka nzonzing. Peut-être na ko lo langage moko boye est blessé yo. Mais nazaka na ranki na mutu te. Voilà. Nazaka mutu mota ko te malobi ke moni ngai na papa Daniel to na frère Daniel Dazana to kana te azate. Muta benga nga c'était Jérémy Chabani. Moi lo na otolo. Na vandi Jérémy Chabani benga c'était vendredi. Papa tobeng son école comédie oya lundi pour prester. Oyebi kaka jeune ozaka nango ya mangala wana. Nem se t'inquiète. Nazui samedi na mekino ko chamega soki ba giga natali nanu Oui, les cas qui. natano elekaki. Mais bon ça va malgré que ngai ndate mutu na kopesa bango ba question. Ba kopesa ba question. Ba zo ba réponse. Maintenant zo no idée natala structure na yango. Natali structure école comédie. Il y a une école comédie, voilà. C'est ça.
Nabibo ça va, je pense que à l'aise Kozala. J'aime trop ces jeunes, hein, Jérémy. Ce que c'est le local bien à Dimag. Na ota ko tourner na Candy Star. Non le qui na TVT mais j'aime bien. Et singa mon cher, pourquoi pas singa devoir boy. Na moni oza tellement li kolo makas. Na c'est papa place non sona yaka. Na yaka ndeko sam. C'est les films ya président venu promesse la promesse. Tant que Chabana benga na komi pe lundi na tongo na se présenter. Et singa kende belara mona yo. Na ki papa mère na se présenter Daniel. C'est bon. École bandi bandi quand moni alignement ba salwane bandi na leader amis nde komi tout na ngai tema na zaki na ba surprise na ngai na koti na kat na bibisi ba livre donc près entrer na ngai DG Pataki donc entrer na ngai DG Pataki donc na koti na sepel parce que déjà président Adada to joie na ye 2 ou 3 fois comme ça et pas Mimi Kabea déjà to joie na ye mais maintenant to joie na été et ça président Guéchou. Okay. Nabela, mais président fini déjà, tu joues à plusieurs reprises. Oui. Maintenant, ton côté, non. On a ça commentaire, à quel qui bien. C'est pas mon belle vie. Oui, mais so staff union so. Tant na bandi, président Guéchou, je me vois en lui. Oh, c'est caboy. Ah bon? Ah oui, Bongo? Mais c'est dit vrai. Ok. Président Guéchou, je me vois en lui. Oh. On a senti déjà que voilà. Vous voyez? Donc, quand un grand, tu vois, un grand, en limite travaille mon roboé. Il y a mon tumor, le msumbala liboso, parce que c'est pas forcément le bac président Guéchou Edingaï. C'est pas forcément. Oui. Na yebite soka yebinga na ba film pour monde ya TV et mon mystique. Comme à quoi yebanga, comme à quoi yebanga te. Et ça pécheté. Mais le logo c'est pas ça parce que le bique je me vois en lui. D'ailleurs ce tel président fini ko ta au coca ko école comédité. Et tindenge to avancer, ton a ici et na senti vraiment que ma belle-vie le bique c'est la première fois na découvrir. Aux hommes, c'est la première fois qu'on a découvert. Nani, président d'Akouta, tu es trop fort, félicitations. C'est ça le mot au Bapé-Senga. Même si on a félicitations. Et tant qu'on peut n'assister à Bimi, na zonga kine sengo. Na bi na lembonga batu ya pambate. Bon, on mérite. Na lembonga batu tala baza. Eza na batu msuto Joana bango na nzonzi. Na suka nango. Ata ba penga 1000 francs na regretter na bi na pesi les mérités parce que muto ba pesi na na ye na jouer qui to côté mais lokola na eka sa musala na zui mais tant na zui mbongo wana na kei na bité na pesi les meilleurs même Colochen oh c'est plein non effectivement yondo yebisinga ke makambo saki nini et pesa maki commentaire sur ma famille bota ba lingio ba benga ko pe na ba film. Bon, on est dépend de n'angaïté, ça dépend de na. Bon, c'est pas moi famille de Bota. Mais il faut na. Oui, ça famille Bota. Il y a sa famille Bota. Bon, famille Bota. Gaz un problème té. Bah il sera ma belle vie. Gaz un problème té. Matin, midi, soir. Nasa wana. Disponible. Nasa disponible. Pe eza musana biso. Hein? Na yebité nega. Il y a pas de réaliser mission Oyo Benginga. Et ça combien de jours à rendez-vous? Beleta. Et ça nango beleta. Allô si nango. Très simple. Na uti nanga pototo, o lukela mais loko la famille Bota, pour le big leader ya chaîne ayoka gande famille Bota. Voilà. Donc nenga chaîne bat balanda présence TV. C'est ça exemple TV pardon. Ne bat balanda exemple TV. C'est-à-dire yo salaka o bango ba osé. Ce qui réellement o salaka o bango balingi. Nana na problème té bino de boko mela ma belle vie suko benganga nazo comme nako flatter comme nako flatter té mena ebike il y aura toujours un bon travail et l'on a bien voilà il y aura toujours un bon travail mais à un moment donné pe na le visionnaire bourgeois pe na même si la bisalo oui to joana ye azalaka kutu grande sœur ya moi sinanga Esther donc ya azalaka lokola belle-sœur nangai to joana ye wana babenga ke pomba senité bekam ye pas dans les abakou amono pe kuna SB te ndana zana problème
nani baza batu oyo ndeko na ngai oyebi so nakenda ko jouer na kandi na yebi te ke libota pe na kandi ba yebi pe ya mutu moko voilà Belleville TV na kandi star ezaka ya mutu moko nga za un problème te ezala te pa mama Sila nga za na artiste en plus naza na leader moko te aza exceptionnel jour balekisaki école comédie nga yebaki te na fongoli ka connexion na mon appel manqué ya leader na kota boy na benga boy abengi ngai Papa Daniel baudi ezao baudi ezalia comment konsanga surprise boy parce que déplacement no so acteur na groupe place no so il faut l'informer mais ngande na ko informer parce que na minute on a visionné c'est moi le cordon donc après FM c'est moi le chef donc mutuno so linga que jouer na groupe ou na groupe na so linga que jouer quelque part il doit d'abord commencer ya ko informer ngai après ngana informer mais ce qu'on a que jouer na école comédie informer était si quoi tama mone loko wana te so ze mutu mabel facile ka mais na bisu abi ozazoba donc elle était tellement flattée na bi non c'est que nazana mabele moko malao pour mutu muso comme sango problème par contre donc a sepela kinango e singa te na sepeli kende lisusu liboso te na moni non donc oza abengi nga lisusu atindi audio donc elle était vraiment satisfaite donc c'est ça donc et bongo soki yé azaku kolo chente et pe bela et bongo siko yé moko. Vous voyez? Voilà, sinon, bon vent et puis bonne chance encore, au continuer. Mais 2021, depuis Banda qui te comme na presque na soka ya année, yo mo songo sa bilan na okolo ba bilan za kindeni. Na monde ya art surtout les plans côté ya musala côté profession art na yo salaka. Bon, na kolo ba bilan eza toujours positif. Oui, bilan eza positif toko le baka te que en terme ya peut-être ceux qui ba production ezala ki ebele non production ko ezala mukie mais na mukie wana ezaki na ba les meilleurs mutu muso ko lo ba bilan ezaki positif parce que tourner belé ngana tourner mingiti mais et bloco c'est bel singa na moi tam ke na se ba tournage wana c'est-à-dire na pesi ba les meilleurs donc bilan nanga côté art non le bac ça positif et bon côté vie nayo en général en fait vie de couple baza et le que ça va biso passe mingezali mondo ba mona biso na TV ceux qui ba comme vraiment ba bisika tozalaka ba comprendre te tozangaka ozo comprendre parce que tant tobenga mutu un artiste papa na ebité peut-être mongo tozwango ndeni to komongo donc soto ke na vie générale non là je vais parler de la négation donc son avis positif et ça moi passe parce que na kutani na makambu ya somo je te dis ya somo mais tellement katinanga na naka mtesengo même les nazabosons même so baza na kokate et pas au ndimelangate parce que nazaka mutu ya sengo mais mon boulot on a consulté vraiment mon boulot mais na lisunga yemei tous envie amen tous envie voilà papa Daniel déjà qui vous a marié combien de enfants déjà la c'est que OK ceux qui t'okei tokene na côté bilan na makambo etali vie générale négatif tezali makambo suna olubango te mais j'ai connu des combats na niveau libala nanga ozwa jeté OK biso ba combat baza okozwa jeté ba combat non ngokota na détail parce que mosana nzamba lela ate parce que sona lela et alokola na yoksande kombo Jésus soni diable a profité place wana mais na émission mon cher ba combat yango tozatile na zu vraiment ba combat na ba combat na zu peut-être yo baza okokango to otika peut-être okokango to makamango ezaka boko ka to otika mais biso to tenir kaka heureusement moi je suis fort ma femme aussi elle est forte donc tozo simba na kaka
de tout ça quoi avancer. Ni t'étais cela dans mon boulot. Voilà. Et il y a qui acteur au comique cordon. Le bureau long à tête au bête télévisionnaire, mon signe de commis à Yomouro. Ah bon. Question na eba ke ya. Moi pas même question au tunanga. Na eba question oyo. Ezanga raté parce que eza lobby nango ba otchelo ba image. Ya oyo lobaki. Na le visionnaire naza éternellement te. C'est-à-dire makamanzambe ko yebsangai tika théâtre. Peut-être makamanzambe ko lugana avancer ndenge lelo passer Jean-Paul Mayata azali. Théâtre makamanza ezo dépendre na appel ya mutu na mutu ndazana. Mais na vie nanga na ko sauter nanu na pensate ko zala président ya groupe. Eza mutungisi. Baza président eza mutungisi. Na mona ole mo PFM. Na ba problème nga na parler kuna. Oh leader nga na ko gater na de ce mois 50 dollars lukela ata mois 20. Na mona bunda 30. Mais les msuto na osengi wana. Ye mo pele mso sanini. OK. Mais tellement ça ka leader. Moi ye biso ke na sana ngo ezate. Mo mona bundi zo 20. Mais ndenga zwili yango ebité. So effet que na vanda kana ye. Na zo gata na sola kana ye. Na bi comme leader ezali comme te papa. Ne biso lelo te. Dans na mutu na ngai ezate. Comment musinzo kutu na ebité na kubanda ndenge nini papa bato babetaka musinzo wana seke bana bozuye po ezakelo ko donc eza problème ya état de ce longola mutu penser donc nena linga barezi na longola barezi na commissaire mutu boy donc ngana longoli batu de FM na ko so ngo idée Daniel ce que Daniel ango azane piéton Daniel ango a voyagé raté Daniel ango lukaneka na kati ya Congo ce que olongola mutu na penser que ya FM ole monzamba zaka sunge abeti tout na Chine abeti tout na nini ole moyebwe alinga voyager bengi bana na eboya bopona bilamba baponi bilamba ce que faut na vitesse mais c'est ça baza ozo monter ça ba ventité donc pour longola mutu na kanzalaki o meme na kamusu ça dit na vitesse ya eloko to bengi chicon mbongo il faut lequel na vitesse donc so lequel na vitesse wana te donc ezelo ko to benga pratiquement impossible donc na les visionnaires bande ko boka mana binote je suis là donc idée à kolungwa nazana ngote donc je suis les visionnaires. Merci beaucoup papa Daniel, tu comme presque na suka na habité les visionnaires on dirait chaîne Afani Massoudi TV à YouTube apparemment bozo produire Penzate. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Bon, nako lobani kote wana. Ngai na Afani Massoudi TV na yaga comme travailleur. Mais dans les visionnaires, nane na pesa ba injonction. OK. Tu vois la différence? Si. Na kata Afani Massoudi eza engagement eza makam na ye. Yenda komaka film ne papa de noko je donc na kata Afani Massoudi TV na zaka na fonction mon côté. Donc nous yaka le acteur. Na za comme tout le monde. Non yo je peux pas foutre yo. Na zupe caché na ngana baluki na ke. Mais dans les visionnaires Wanandesco exact au comprend. Donc mais raison liboso eza que na kata Afani Massoudi production eza qui eza parce que yé moko nan alekaki na lipaso lipaso na lekaki nango ezalaki donc akeka na hôpital ba consulter aux maladies faut ba opérer aux mois donc ce que ezalaki le mot ayeba ki yango avant nga sala ba film voilà nga sala ba film abombi ba diffuser kaka mais sikoyo akei ba kangi na malade ba mo leki na intervention comprenez vous comprenez donc ezamo eloko na ndesali et boîte mais je pense que dans peu de temps beaucoup monde est déjà filmé moi quand on a beaucoup besoin c'est déjà moi va filmer apparemment na mona to premier épisode ezawana premier épisode ezawana ce que problème est sonné tala kaka place où azali monter cameraman tout azali mon moi ba lanterne wana moi ba lanterne wana donc ngai nde na boy tala yo moko base na église nazali na ndaku nazali. Je suis un responsable de la moi aussi. Dans les visionnaires, na yeli Afani Massoudi TV. Non, kokate. C'est ça. Donc ma solo Afani Massoudi TV le moko na yoka ngo kaka ndenge zo betama. Mais ça na bateau yo
baza na ba fonction na Fani Massoudi TV. Nga na Fani Massoudi naza na ka acteur comme voilà. Merci beaucoup, Papa Daniel, d'avoir répondu à notre invitation. De comme la personne à Souka, je ne sais pas si vous avez une question, vous avez prévu comment on a tout nito quoi bon, je pense que Union sont déjà tout nami. Je pense que Union sont tout nami. Nazo mon eloko oyo na koki kolobali susute. Bon. Tu as déjà dit hein. Voilà, bambote na yo et puis babo na ne pas ba fanatique na yo surtout et puis bato ba peut-être ba contacter yo ba raté ba rejoindre Papa Daniel Loapi oro lancer ba contact na yo nyonso. Ya liboso na pesina no ba Noël à malam, ba bonne année à malam parce que tant déjà film zo le gâteau dans le mois de décembre. Oui. Ezaki pe le 6 au Tungato Zano to son émission ezaki anniversaire dans le 6 décembre. Oh, merci. Merci. Na botama le 6 décembre. Nazaka vraiment na bo mesanute ya ko kabola mabanga soki ndenge nini. Na yebike na monde théâtre. Ato sali ndenge nini ezana batu ba olingo te. Eza ato sali pe loka mabe. Eza bat bakolingo kaka na mabe na yo na malamu na yo bakolingo kaka ngasko na lobani bino bato bolinganga te na bato no so bolinganga na pesi bino bote na souhaiter bino ba bonne année na kobosa na te ko pesa mbote na mwasi na nga Gloria Voitou maman Gloria na muto vraiment sala pour le longa na sala théâtre boy na benga que sponsor officiel c'est ma maman hein? OK. Maman Nathalie. Maman Nathalie, mille respects, maman. Mon cher, elle me prenait en charge. Non, qu'elle ne répète, je me fais dans un transport Esaïe. Moi, en tournage, je me t'appelle Saga. Esaïe. Ce que ça fait dans la causation, je me suis na Calais, na Ketale, Lukaboué. Donc, c'est la seule personne qui a modifié, pardon, à fortifier na Magambo Etali A. Donc, na Kobo Sanate. Mon père, c'est un évangéliste wallon. Je te salue et je salue toute la communauté ACF. Na pesi mnombote bino nyonso ba fan bozana Poto, bozana Kinshasa, bozana ba pays d'Afrique, bozana tous les 5 continents. Je vous aime trop. Tikete busana osala pena na pesi mbote na ba producteur nyonso. Ba to nyonso ba kolo production, ba réalisateur obobenga kangai. Je vous salue Tikete nzamba baksemno toujours maele abosana kokotila bino kombo ya Daniel Kabongote na ba film na bino. Donc c'est ce que j'ai na obosana te na saluer yo moko. Merci. Pour l'exemple TV Barezi Baza. Merci. C'est un ami, c'est un ami. Yakala depuis 2014. C'est un niveau. On te donne Mickey. Ouais, Papa Daniel contact na yo. Mon numéro c'est 089 77 186 70. Il y a un numéro na sel kaka na WhatsApp et même Facebook. Donc numéro na kanga makate 0R60R eza 089 77 186 70. Numéro lundi na simeza numéro ya Fricel eza 090 43 44 003. Donc il y a un numéro na mi balé wazana poso benganga abenga partie numéro 1. Voilà, on doit souligner une chose, hormis théâtre, Papa Daniel Péaza, homme de Dieu. Oui. Voilà. Donc peut-être qu'au benga aux appels un problème pour la prière. Ouais. On est là toujours. On est là toujours. Voilà, merci beaucoup. Okay, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin. Grand merci à tout le monde. Merci à tonton Yann. MSL. Voilà. C'est ça, donc sur Bandalwana, commune juste en face, il y a commune, boutique d'habillement, plus d'ama, donc là, Tikitoko, et puis on a pris encore tellement abordable. Merci à tout le monde qui nous ont suivis du début à la fin. Portez-vous bien et bon suite au programme sur Exemple Télévision. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Bye bye, à suivre. Ciao, ciao. Night.
baza kokumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oyo asala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yesu yo e masumu na ngai komi lokola ngola e zambe e na bomboye e yondo limisaka nga pe yo pe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo pembo nanga
TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.